L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une construction. L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au +200. Oji mamacita, tu demandes de qui, de moi, de nous, pour toi je des massa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le mininga. Oji mamacita, tu demandes de qui, de moi, de nous, pour toi je des massa. Oji mamacita, yo, Eddie Bowman et Big Boss Manager. Mamacita, tu demandes de qui, de moi, de nous, pour toi je des massa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le mininga. Oji mamacita, tu demandes de qui, de moi, de nous, pour toi je des massa. Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le mininga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rage, je deviens rage. Mbote libota na ngai mbote na bino esengo mingi ya ko présenter biso ndako oyo na ebike totala yango déjà mais to modifier qui m'a pris mukie parce que lelo tozaki na mkolo na yango to mekaki un peu ko modifier prix yango tozongisi yango susu na marché pour la deuxième fois. Donc awa tozana commune ya Mongafula, donc na quartier Kimberley City Kimboala. Tozotala ndako oyo ya deux niveaux, donc nde tolobara toujours ya deux niveaux. Ah tokitina C parce que toza na kati ya concession ba morcelaki nde siko moni ke tozoteka. Donc awa ndako yango eza en étage ya deux niveaux. Donc to bandaki na ndenga likolo tokitaki na C poto lakisa bino liboso lupango ndenge ezali tomatis ko likolo pona relaxa quartier pour éviter ba questions liées na érosion, ba questions liées na environnement. Ba question liée na ba construction ya quartier. Non, tolingaki yango moni tolakisi likolo mobimba pour epesa image ya quartier ndenge ezali, epesa image ya ba type ya ba construction oyo eza na quartier. Donc voilà bits oyo esalara que toyeba komata likolo pona ko filmer à partir ya likolo na drone. Donc yango wana nde esala donc bit oyo tolingara ko filmer ole to tambola. Donc toujours travailler mbala moko mutamoni quartier mobimba ndenge ezali, érosion ezate, donc environnement eza très bien. Et puis bozomona baninga nde batonga donc nde na lobara toujours que Mongafula eza na ba quartier mais parmi ba meilleurs quartiers yango oyo tozali to kitana na se. Donc a toza ko na Makadam oyo ezo memabiso ti place ndaku ezali. Donc atwana Makadam Maradam o euti saut de mouton pompage. Donc so outil magasin aux huit pompage ba redéposer na saut de mouton à partir saut de mouton ndesiko au rezoa nzela na biso oyo ki narati Kimberley City. Donc place au royal se retrouver dans ndaku lupango eza à 20 ou 25 minutes ya kitambo magasin. Donc ato tambola toujours découvrir ensemble quartier ndenge ezali ndenge baninga bazotonga ndenge avenue za munene et puis avenue oyo eza avenue oyo ekozala asphalté. Donc komoni Makadam oyo tozalaki wana place esukeli, donc balabala wana ekozala asphalté. Ato kotisko na kati ya concession na lobi ke oyo ezalaki lupango nyonso ezalaki moko bakataki ba morcelaki nde parmi batu basombaki moko pe abandai déjà kotonga mais l'homme propose dit et dispose nde azoteka oyo ya ye. Donc yango oyo atolakisi likolo tokitisko na c'est mobimba yango oyo tokotana na kati. Voilà, donc toza na kati ya lupango, to na kati ya lupango espace oyo nyonso ezali
Moni portail, fallait que tu aies rail. Maintenant, acheté. Donc, moi, quelques travaux, ils allaient parce que toujours bien en chantier avec raison. Donc, à to baluki na ciment parce que tu découvrir qu'ils ont un annexe, moi, ils ont un ciment. Ah, ouais, chambre, salon. Ou batuba louaka yango. Donc, aux toilettes. Toilettes pour un annexe, oyo. Ils ont un ciment. Donc, tu as total la toilette en allient. Est-ce qu'ils sont propres? Est-ce qu'ils ont propreté? Tu redécouvrir ensemble. Voilà. Donc, oyo. Annexe à chambre salon yango yo to baluki lupango eza 10 mètres sur 18 donc 10 fois 18 comme ça 80 mètres carrés à to fongo la toilette mais to en noir et blanc voilà donc pour un respect il y a bandeko o basenga biso que ba toilette tout en plus en noir et blanc pour éviter ma belé la surprise désagréable ndenge ezalaka toujours. Donc ndako oyo ya rez-de-chaussée air to kota ki to mona ina se na sir to mona ngo sunde to mataboye ndako eza na droite na biso ba relaxa biso ngo eza ndako 3 chambres salon cuisine 2 salles de bain donc eza appartement 3 chambres salon cuisine 2 salles de bain yango wana yemoko propriétaire afandaka donc 3 chambres salon cuisine 2 salles de bain yi azana rez-de-chaussée et puis to remata ce qu'on a premier niveau tozo mona biso no so ba mabaya oyo donc ndako yango wana na se appartement oyo place pour moni ba rideau ezali donc wana eza appartement ya 3 chambres salon cuisine 2 salles de bain yango na se to continuer toujours pour l'accès avant to bando mata bon to mata sikolo voilà donc awa to mata bo mona escalier ou asali eza ya sika et puis ba mabaya o ba utaki ko salela yango to mona na se awa donc oyo ezola ka biso que immeuble oyo ba uti ko tongango pas même une année donc eza ya sika ne propriétaire asepeli côté ka yango pour na ba raison na yemoko privé donc bo mona ba voisin na kati ya awa donc nde ba tongi ba mabaya ya sika et puis awa donc obo mona oyo na premier niveau to na 2 appartements ya liboso moni yango yo même ba sachet o ba uti ko couler yango ne zal ba sachet bleu na ba sac to mona na biso nyonso donc izolo ba uti tonga ka minute donc awa to na 2 appartements place to mona y porte ya rouge et ça 2 chambres salon cuisine 2 salles de bain et puis so baluki awa na sima awa na gauche na biki to chaba garde-fou et ça appartement ya chambre salon cuisine salle de bain donc salle za munene chambre za munene donc ndeka to mona toujours ba sachet à blé yango wana o to kulela rapport na biso ba ingénieur to tonga to yebi ba sachet à blé yango wana donc ça non ku ba longoli yango te donc ba uti ko kuler ba kala mingi te donc ça ba nouvelle construction eza banda ko mo ya sika nde ba voisinage bo mona bazo tonga banda kwa sika donc voilà un peu en attendant to matana deuxième niveau likolo to remeka repé sa prix parce que to bandara yango na mo prix ya likolo mais lelo to kitisi yango sous ordre ya propriétaire donc par ordre naie to kitisi yango na $85,000 donc buto bakenda et qui tina $85,000 à discuter donc liboso to bandara yango na primo ya mo likolo mais par rapport à l'urgence oyo et c'est présenté na minute oyo donc chango $85,000 légèrement négociable donc ba prix tozo cha ils a ba prix moko légèrement négociable donc voilà un peu $80,000 à discuter donc automatiquement na deuxième niveau déjà ba kula déjà ba sala ba installation il y a plomberie ba sala ba installation presque tout il y a ba courant donc et là etikala ka ba sa ba élévation ba brique pe yango to on a plus de 250 blocs plus de 300 ou 400 blocs comme ça oyo ezaka mutu soka sombi a bénéficier nango mbala moko donc yango likolo na ba ki lupango eza 10 mètres x 18 ba toche yango $85,000 légèrement négociable donc à négocier et lupango eza la commune ya Mongafula na quartier Kimberley City ex Kimbola na emplacement moko il y a très bien donc eza 2 niveaux na kati ya concession o eza ke liboso ya concession wana nde macadam o bison toyoki macadam place to laksaki wana ekolekela donc a to kiti tozo kitana biso to mona propriétaire to solana et lisusu wana en tout cas bonne chance à tout le monde o nyos arozala intéressé nde to salara toujours to bengani to ebandeni to rekutana propriétaire to négocier
makambo po eleka bien. Merci beaucoup.